ko sala ndeti en tout cas nde azabo mutema ezaka na passe mendenga kolela na biyete mutaboma ya jani ayolela batika tabamona ye ya suka amona papa yete mutaboma ye yo kanisi ko boma ezaka kake fo nakene na ndaka nganga na teka ye to na tela ye poison kana ilo mke wana do andi makiti ya jani akufele na maboko kama kusokola wana nde peut-être yepa ko patiente ndenge pe ndekopea zilaki azela mokanda tia ekokufa yepa ko zila pe peut-être to zila ti ba 16 ans wana peut-être la bwina zela ti 16 ans po basukola ye soki oui nandenge noma même kutu soki nazali na famille na bango même malgré toza bikolo moko malgré toi ekolo moko na kulutu jani mais selon nga awozela 16 ans peut-être ndenge ngamo na 16 ans wana selon nga mais ndenge la bwina azokisi na population ya mboka na bafanya ya fai peut-être na bafanya wana nde tokokoma nde ba 20 ans na ndambo ngapa nanga mona nanga mawate ngana mona nanga mawate ndenga lelaki mawate namu na ngongo to yo yebi bien ke so ga le mutu yene mutu boso oya mama pepe lekina me ye kaka to kiso bomi mutu me ye mutu boso wolela nga mona nanga ngwa asa ne ba fancy eloko swe nga ka pasi mwana na biso leki na biso wana ya mke wana tinenga kinaotala na porte ya morte donc shokenga wana ndiye shokenga pase kota kama yela prine yo olela pona woni utaweza kulela te wana zoseka we na komi libre ayemi libre na leza la nini ayemi I am busy. Eza musala. No. Busy. Naza busy don na sa musala na musala. Yo angla ngoko yeko. No, I am busy. No. Oye bindete. Oh. Kele yangani? I am busy. Okipete. I am busy nazo kipe na sa musala mo. Koko sika president jana kuna mama bango dia kundi bongo mama bango kundi ya mutema be mutu nyonso azala na mutema mabe me ele kasatante ya la bine le satan manga tena aloba la bine do alekina satan na mutema mabe donc yene mutu akreya satan nga mutu na yicha ouais ndenga vrai yende nzame mutabengana yena mukili na likolo kuna koya awa me badwa lo babe ya jani pe na bomoto bwazaki na babe balbara moli mone pe manakimia mo iso akufi akasuna problème te azakasuna mabete me tangana ko sarote biso eloko ezanga biso ezaka ba capital. Voilà. On comprend. Si on simbi capital, mboka na biso na mbonga ba jeune. Mboka na ngana ko kende kana ba keke na songi mama na eta. Na loni masamu na loni biloko. Et après peut-être 3 mois 4 mois. No zanambo. On comprend. Peno ozola moko okondimate. Voilà. Biloko ebele kosala mpe eza na mboka na nga moko na kosala biloko ebele biso nde eloko eboma biso ezaka capital okende na tourna jango bopesa $50 sa kokonte biso miso totambwa na bakarte bamoto deya lege etu deya odepansa deya ata ba $10 sans kokonte kolia komela nini okozonga na ndako fo kotika mbongo ya biloko donc par là atoza artiste faut yeba pe musala faut yeba biloko mususu so ezaka ozelaga artiste maman de tomeko maman de
Cameroun et États-Unis, papa Christian Bahati. Tu paieras l'homme. Bonjour, Robert, maintenant, paiera l'homme. bongo mpona ka ya papa vie de loin ndenge batielaka ye poison yo mopeka moto yaka kolobaki théâtre moto batielaki papa vie de loin poison babi papa vie de loin aya vraiment na nzambe eza kisi parce que bakomba azozwa mais omona moto mosusu babeli na ye te toyoki ka sango akufi bango mais anyokwami omona anyokwami mombasu moko eloko boye esali ye mais aza toujours na bongo aza nde sikoyo eloko oyo ebikisaka ye nanu enanu aza motema pembe voilà mpe ayebi ke donc so aza na moke ayebi kotia dime voilà ayebi ngana na bato na nga oyo natambola na bango asungaka donc ye ngutu asunga n'importe amoni peut-être mama aleka na po nga natambola mingi na presa so totambola amoni we esika aza vraiment bamboto tokozala mpona kati ya kare na ye mwaka me mo ateka ndunda to mpe mo awita mosala lembi atambola ayebi ke epeko wana nzala mo pa abimisi sure mais eza mpe kaka bien ndenge bato apoto ndenge batiaki mbamba bo peut-être on sait jamais donc peut-être ndenge bato bande balobaki peke baliaki mbongo mbongo wana efaki ka baganga bongo mpo mbongo mpe bima ine ebima te peut-être elingi ebima mais peut-être ezaka na jeu ya peut-être elingi ebima peut-être elingi ebima te mais esali kaka bien balobaka mafuta ntaba balia yango ntango eza moto eloko moke wana kopoma moto eza kaka teke ye meme aloba oyo soki olobi moto moko boye peut-être abanda olingo makasi olobi eloko moko esui ye etikali ye pota ekreye lisusu nini sukasuka peut-être moto wana kopike crise peut-être kokufa eza teke oloba teke yo moto bomi mais na miso nzambe ayebiki yo awanga na point mama baya jani alie mpe aza na posa amona bana ya jani ya poto estce la bwi ndenge communauté boya kozala na courage aya na kisasa to mama baya jani akende kuna place wana nde na ocomprendre te mpo mama baya jani alobi aza posa amona bakoko na ye estce la bwi mpe bakosukola ye parce que azalaki da kokota mobali mosu na ndako boye bakosukola ye ndenge akufeli to ba 30 ans 20 ans mpo basukole yaya oyo tosalaka ifutamaka ka awa avo okufa fo futa we maya kolela leli bato mosusu epesi ke yo moto oyebi te ayem fille tosoteka page mais mpo na nga la brine voilà fa mérité amérité basukole te pendant 20 ans ndenge ya jani bonsukona nango akesukola ye ça évolue to continue kila yanga ni mama albi amona bakoko na question wana natunaki yo e balobaka poto ya cimetière ya baartiste comédien baartiste nyonso mais tomonaki etuluku ya bato oyo bayaki na matanga ya jani na si yo moko ozalaki wana omona ifaki mise meli
donc bato ebamelami na misé meli bato faki bato mosusu baoloba faki batiango na stade de martyr ya Jani 16 ans na absence na ye ya mboka awa mais ntango akufi tomoni tout le monde bato nyonso bazalaki vraiment nombreux bazalaki vraiment etuluku ya bato ozomona mpona bana koko na bango aza na besoin na bango akoya kotika mais siko aye azongi eza mwa problème ye mpe amona moto obanga mpe ye mpe akobanga ko meme nga na kobanga peut-être akotina ne bana ata bavacance baye basali ata boma basemaine awa après bakozonga na bango komona ye mpe badire na ye ndenge aleve mpe kosala likambo ya ye nango na caméra likambo boye alobi ke nga nde naza boyela bwi naza petite sœur mwasi na ngai eza Sylvie Molisho oyo alatisa ya alliance oyo motu soki nakufi akozala na cercueil na ngai na moto ya cercueil meme yo soki ezalaki na place na yo olingo oyisepela te ezaka ndeti tofandi na ndako bongo lelo papa apesi mbongo ya biloko te lobi papa apesi te peut-être tokotiaka un mois mobimba papa apesaka te mwana na mwana débrouiller soki oza mwa mwasi okoma ndumba te to okoma moyibi te okosiporte oyebi bino bosakana na nzala parla olingo oloba neti nini naloba selo ndenge président akumelaki ti voilà 2009 wana kutu ata solo teke tokosala bateatre soki bakenda ba 2008 soki 2009 lelo kela mpe aye na théâtre mpe bayebi kela ata na 100% te mai nakozala te mwa 70% peut-être na mboka na biso ocomprendre bayebi nkela abanomona baartiste oyo andimaka teke bakoya poto mpe baye poto bazongi andimaki te babane nyonso wana asenga mukanda mpona nini te aliberaki ete soki wana ekoma kosala ke peut-être 10 ans yango déjà peut-être 13 ans yango oyo akopesanga mokolo nini atikanga ekoma do moto akomi lilobalobelekwa moto aza na liboma donc andima te eza foti na ye te yaya eza pasi mpe araisonne atika famille awa atika babaleki na ye atika mama na ye bana yosi kobloke ye ye moto aza na ye wani ya Jani mpe aboyaki na ye takoka mpe koboya parce que ntango abimaki azongi lisusu epai abwi nde ezalaki yango ememi ye na réalité ya poto toyokaka poto eza ndenge mosu nde topanse bamisu baloba o soki ngai nalingi nasungola ye na ndako biloko mosu ezalaki yo nosande soki ezali nga nasali émission vraiment nazongi mboka na po même président Jani na valeur na ye ngomaki akundami naonea na kilo na ye awa ata na mboka même azongaki awa alingi azalaka ndenge moko te na babiso bango alingi azalaka likolo alingi azonga na ye ntango amoni ke nga mutu dize ebele ngaka 5 ans naamona ye mokanda eza te mbangu nokozunga mama Albertine Kalambota bloke yo to papa Christian donc oke osuka wapi faut kozala moni ndeti nga na trop na kino na pe villageois nga nayebi ke te moko papa ntango bakata bilanga kote oyo azocreye eloko mosusu boye fo acreye betan ya bambisi fo asala boye tan oyo esengaki oyo kote oyo moto peut-être aza malade kote oyo apepi kote oyo banyama baza kote oyo
yango wana voilà yango mpe madame Bellevue asala aza actrice azwaka aza comédienne mais afungola restaurant na ye olelo mpe soki awuti ndenge bandeko ya diaspora mpe bayaki après matanga bakendaki kolia na restaurant maman Bellevue yango wana yango nde makambo artiste faut créer lobi na biso ezalaka nzambe moto ayeba moi ndeti président jani po tozwa cimetière bacomédien natunaki ome tomoni ya jani bato barefle bato baleki tellement foule ya bato wana ya jani labwi nayebaki valeur na ye te place wana eza non olobi poto eza cimetière nde balobaka ke poto ezaka cimetière ya baartiste na baoyo batravaillaki mpenza bien te na mboka baoyo donc bapozaki mpenza te ocomprendre yo oyebi ke président jani 2000 soki 9 soki 8 ti lelo donc tokomi soki 15 ans soki 15 ans to 16 ans mais tala ndenge balele soki ezalaki artiste moko terre à terre voilà lingelekaka bon. Voilà, tous abonnés massivement. La grande H, maman Sakina et Babote Nayo, vraiment ébélé. Et pourquoi pas aussi 1 million de fois. Madame Essimbo, on l'appelle la référence de la monnaie. Maman Charlène Moidi Tamboué. Et maman Béa, la Béatrice, depuis Belgique. Maman Béa Tamboué. Et je vous aime énormément. Quel a gagné? Tozo évolué na biso lelo tomoni bato ya diaspora balobi ke batraitaki bango balie mbongo et lelo tomoni mbongo wana oyo papa na biso choisi matata apesaki 10 000 euros et balongolaka déjà 2 000 etikalaka 8 000 euros lelo tomoni geste wana baye kopesa bana bapesi na mama baya jani et bapesi bana ba 500 euros bapesi veuve maman Sylvie bapesi 300 euros et le reste bapesi mama baya jani. Est-ce que faki kaka ba médiatiser yango balakisa na bato bon peut-être ndenge baakizaki bango baliaki mbongo esengaka balakisa yango na tv po yomo oyebi ke mboka na biso ezalaka bongo soki peut-être bapesa bango na 100 caméra yo lingo ndima lingo boy même bango moko pe peut-être soki bamemeli bango caméra bago wanga oya motu esengaki po ntango bamoni te babeleli bango mpe bamoni tobimisa tobobakanga biso miyibi voilà et yoza koko ya Ngadia Ngadio ça montre mon prêtre et balobi pourquoi ya quitté na matanga et ya jani azaki chef akufi ti chef loko a voyageaka ezaka kaka voyage nde yaki kolongole pembeni na Chic Choc loyenge mais akufi na kati ya Chic Choc loyenge participation ya président Ngadia Ngadio ça tomoni yango vraiment te tomonaki kaka vidéo moko asalaki et le reste tomoni lokola a pusanaki te po ye mutayana Jani Fai na théâtre tokolobaka nyonso te wani te oyo eza tv nakolobaki ntango omonede ya video bomonede ya Ngadia ntango omoni bamisusu wana ezaka biso peut-être temps ezwamaki te to azalaki na makambo mosusu ezalaki très nécessaire tokoloba kaka te il faut kaka aya comprendre lelo baokato balobi batunaki yo sentiment nini ozalaki nango na matanga ya jani bino bajournaliste bozala nde bakestion oyo atuninga question na répondre oyo et en plus makanisi na nga deya donc nazali deya ide deya makambo na nga tout nazali deya direction ya kokende deya liboso ya matanga koto donc embrianga na motu sentiment nini donc nga moni ke tokende midi 14 na kati kana mokuse nalobi na ye kolela na ye te ko sentiment donc vous avez le sentiment de tristesse mais siko keso amoni biso mpe bakongole to
si ça question tina suka. Voilà. On comprend. Yo tout ni la sentiment. J'en ai marre. Voilà. Ah. J'en ai marre. Ouais, toi choté gaga. Sorry. Voilà, ok, ça évolue, donc continuer. Et que les gagné tant qu'artiste, la divergence est côté dans le monde dans ma boquée. Le théâtre, beaucoup ma bangana, que le gros mais la massango tikite pour banga poisson, comment monter ma bé comment la théâtre. Ouais, ça batona bat. Nga sona bimina mobikisi. Voilà. Na gotika nga pe bouteille nga na keti kisenso na zone. Na mila nga pose, yepa ko tikila. Même au soki na gobi mape na président nga vidéo. Voilà. Donc na gotika nga na kella la kuna pe na yelobi na mili na nga donc. Ya batona bat. Voilà. Même nga o même décor, même ya fifi firenze. Ba masana ngai F10 ba jouer d'Afrique ba couper nzamba donc nokotika na même ba ata mabi wangu tumpangi ya kubati nokotika na nga donc ya bato na bato mais vous avez pensé que le théâtre est comme un thème mabe makasi. Oui, ezaka théâtre te yango na loba. Mutema mabe ezaka théâtre te presque comme un kana sala nyonso. Voilà. Même na marché na wenze. Yoko omona ke. Voilà. Biloko na yo esili. Voilà. Uningana na teki te. Yo tango sili sikende mais yo lugaga oke bakisa po otulisaka muninga. Voilà. Mutema beza na mupato. Mais biso yana batu musu bani mutema mabe yana batu musu pe bazana baza bien. Yana batu musu asekla ni pambola muninga. Ayebi ke tu na yepe kozala. Parce que na tu osunga pena na bana lelo donc biloko na nyonso eza donc asimisaka nzambe nde touche. Donc moi omekega boya akende ezakanga voilà kasi lelo ya poto shite na biso ba en plus na kana question ozongisi oyebi presque surprise toi liboso nga na publia kia po même famille même bandeko même bacollègue bayebi mais po baloba ngo po oyebi ke mosapi moko elongolaka silite na moto nga comme si namona ki alinganga mingi mpe mingi natiaka ye natia ye na place ya pere na nga akufa asunganga mingi na vie nga nalingi te ke mabe moko eyela ye nga ezalaka ke pre soki abeli na maladi normal mais soki namoni ke maladi eza clair te fo naleka na tv yana bato mosusu eza kaka mbongo te priere wana ezosunga soki bamisusu bamona ke soki naleki na tv naye nde kosenga mbongo ya videlo ya mpa na ngato nayebi te so eza na ndeko moko peut-être oyo baatala biso atindelanga mbongo peut-être naketinda mpa videlo nalimela ye peut-être aleka na tv esukakanga mwa bana mai o asala bemission bongo mpo batindela ye mbongo to meme makambo ya mbashi foko publiete mbashi komiti kutu tango tokea Angola wana nkuta na bamobikisi me mobikisi me bandeko oyo tovoyage na bango toyebi te nga na bengi pres apartir nini kuna nana kwesi ndenge nini pokosonga mokolo nini nga lobi toza nanu mais peut-être semaine prochaine tokozonga mais tozali mpe na degauche esika degauche aza apesi bango natuni ndenge nini antuka ngawa bien te nazobela obela nini ombashi président moko moto mosusu te azwi video pa atindeli ngai natali video natali na ye moko
namoni ayebisinga mbaso eza mbaso moko eza soki ya nyoka donc choke nga esika nazalaki na kati ya chambre nazali mpe na petit moko boye wana ozali na nani te petit moko boye petit moko kaka ayaki kotala echoke nga mbamo nabimisi ye mbala moko kobimisa ye boye namoni mbamo aida na ngolana oyoki ozwa petite moabikaka ayaki kotala nga namoni aida azofongola mpe chambre na ye amoni nga mbamo nakangi nalobi tala po eza atindeli nga video aida leli boye nini nalobi babakilinga eshokanga banda wana tinde nazongaka bien te ozongaka ntango nalolelo tokomi lelo lobi nasali yango video nakomi lelo nakie siko mpa na ye natali nalobi oyo nakoka te nakuta mpe na chef matricule na chef moko azalaka nazonga nalobi te belela mafuta ntabali yango katangeza po biloko mosuku otika boye peut-être prière ya servi jubilé onesha bakupik banini peut-être prière koeza moke tikaka nabelela ntango nabeleli nakende jour mo nakende na répétition boye yo baboya makambo yo osala bongo mpona olia mbongo eshokanga wana yebisaka bongo chef te bandeko kaka eshokanga nalobi boye moko ayebisaka wani te epres alobi ana eloko nzoka ka ndenge ya émission wana katanga solution emonana ete papa na biso fati ye moko atindi bato pa ntina hôpital po ezazali na gulu ti pota wanaoyaka na video wana te mokili mpe video ngutu naloba natia ngutu video te naleke pa ndeko nanga Mathieu Boss esika aza bambote elengi ngutu ba video te naye nga nazalaka so namonike po ezalaza mabe nafona ya na tv nayebi ke prière na ye prière bafani na ye poison mpo oyindisaka ekela ya poison mpo oyebaki oyindisaka ye nayindisaka me nzambe oyebi ke surtout oyo ya poison ezala liwa ya président pese batali na basone ekomaki meme mwana na ye akokota nga nalobela na moto eske natanga koma moto tanga koma moto te selo bino nde ndenge bopansaka meme nde naasala émission eske natangi koma moto we ezaka ndenge toloba tobeta masolo yango biloko wana ndeko azonyokama ndeti président jani tokende tozonga ntango akufi tomoni ba 10 000 bale bambongo ebele moto obande opiblie bavideo alala na libula metro mpona nini te na temps wana peut-être bona poto bali basungaka nyonso eza baloba te bandeko apoto basungaka pe neti ya po mpe wana bandeko wana bafamille na biso wana eza famille wana baneni te wana eza famille tia famille apart naloba selo bafani bandeko bakondi na biso ya mboka bango eza kaka keso moto akufi kaka boye pa koto 20 000 me na ntango nga na sofre okosala yango te nyonso mosusu eza kaka ya koloba te na tv nga nasala bo non vegau ye wana aza mpe ikone ya moko okosunga ye te po soki akufi fo mbongo ebi non et présent en sa vie déjà on m'aimait photo et sur les abons vraiment pas voilà mais tala na caméra lancer un message no côté basonga biso te photo kufa ka famille perdon bangini eza vraiment bien famille nginda wana suka
famille ngindaka mais famille oyo fo bandina bosoki mbongo ye kote bimi boye 20 000 kotosa bosala na bino famille ere oza bomoi boye baofunga bino te okokende obanda kisenso ngomba kisenso wana makolo na mbula ozoya répétition to ozozonga palais na bakolona esa kokonte biso le tala makambo nyonso eza makambo kobeta na tv te biso towuta répéto na ntango wana nayebi ke bamobikisi bayebi transport eza te ndenge eza te kosombika mwa banguba ntango wana ba 2015 ba 2016 kobeta makolo ti matete okomi mpe matete liso bande kobeta makolo basunga bino ero po famille tika yango oyo nde kosunga moto yo yelinga de ya 20 000 yo kansi 20 000 yango bomona nga na babwate osala investir 20 000 wana ekota apres 5 bomona makambo ebele voilà toshite na biso déjà question suka ya po baokize ye ke abotana labwini etomoni mpe ndenge aleki alobi labwini azalaki petite sœur na ye atikala kozala mobali ya labrine te labwini abandaki koya kotikele biloko rp esali ke bavoyage na bango baeke kokutana babandi bolingo na bango na ya jani ye atikala kobotana labrine te ndenge wana eza déjà azwi de choc ya liboso liwa ya jani deuxième choc eza ndenge bato baoakize ndenge bato baofinga nde baoloba na ye apropos ya liwa ya jani ama oyebi bien ke motu soki akufi makambo ebimaka ebele na oyo aza innocent bakokanga ye nde aza nde biloko oyo basala wana batika eloko baloba eza lokola baloba ke ilunga swata bima na mwasi nanga to nga na bima na mwasi ekosimba te ekosimba te mais ami nanga mpe le petit taille nanga ouais to nga na dj nabotisa mwasi adito to dito abotisa mwasi nanga to ekosimba te na vie no biloko wana batika moto soki akufi biso nyonso toyebi ke président akufi na susi ya bokanda batika makambo wana. Voilà, merci beaucoup Kela Yangani. En tout cas, pour soutenir l'artiste Nabiso. Faut soutenir. Voilà, pas soutenir Bino Bozana. Bon, moi, il faut famille don doit être na Simali. Ouais. Voilà. Ok. Ok, mba boya. Allez. Kela Yangani akufi. Après. namona bosi mwa bini wana atenga mwa nazalaki pena na nini na mbako zo ngala mwako na bozungisa mbongo na bango so bomoni moye zate boke bwaka ngana cimetière mabanki balianga bambwa balianga to bapuka zama balianga na oyeba pete tango olianga na oyeba pete mutu ope akufi tanga opola kuna bakusuba matabanga koma zelo oyeba pete. Voilà que la Yangani aux 2 ans à visa États-Unis, américain. Américain, mais au Bunda. Je ne sais pas si peut-être 7 mois. Voilà, ok. Peut-être 3 mois qu'on a pas de choses. Voilà. Là, c'est message qu'on a battu sur Balinga Kayo. Oui, battu sur Balinga, vraiment, on a fait bien Bambote. Europe, Amérique, Asie, Océanie, Afrique, partout. 5 continents. Tous les 5 continents, pendant la bina ya folie. Na ba balinganga te vraiment na pesi bina bambote photos za la bolingo. Ndeko na yo aza libanda mboka. Omoni asofri to alala libanda yaya. Malgré pourtant ils en avaient réalité belé. Là il s'est attend 2 jours, attend 3 jours, il y a moi quelque chose. À début octobre, pesa maman na conseil azonga nekin. So azonga nekin. Pa ayena ba machette na yale bilanga. Après bilanga 2 à 3 ans comme millionnaire. Yana ba musicien pele. Boye vite. Surtout na nzela ya bandu na nzela Congo central. Bana bilange bele bomona ka ba musique baba pati
bilanga nde moto ezosala bango epele nayebi me eza ya kotanga nkombo te awa mboka na biso eza na nyonso eza kaka fond kaka oyo na abenga capital. Donc bambote na nga kaka na papa Hermelance Kwaso na poto wana vraiment bambote na bosani te mo boss Chata, Georges Chata, mon boy Georges Chata, na collège, donc il y a kilo minieri, boss Georges Chata. Vraiment, donc il y a des mutations, moi va parler pour foutre la, donc moi foutre la, donc il y a des mutations foutre la, na bossanité honorable Néron Bungu, fumo banga moyo, oyokindenge na leli. Honorable loba te eloko moko bambote belé na bosani te boss Brice na kata Brazzaville na bosani te Brice Cheko na toujours pe na Brazzaville boss Brice Cheko na Brazzaville wana boyoki te ya kolela na ngai na bosani te pasteur sur service na point noir dans quelques jours de na ozala wana na osala tama 3 jours wana pande na kozonga mon boss na ngamo na bosani yo continuation Quelle est en tout cas, comme il a dit son asuka, un mot à Madame Belleville a aussi un trophée, bravo X, trophée à culture et n'a pas filmé au Malam au Arsène, biso maman Belleville Gandhi. Ouais, my mother, maman Belleville, bino nyonso koza maman nanga. Voilà. Eza mabete, eza de bokata. Nga na nga mitikolo na alwa nzete, do likaso ekangami na nzete kote nyonso ko kweya. So ekweya likola nye ekweyi. So ekweya likola libanga likola majo, nga eza likaza. Voilà. Maman Belleville, vraiment félicitations, courage toujours. Et so kana wana te do yeya li sushi belé et bambote pe na maman voilà, merci beaucoup. Olingo kata. Maman Sila, maman merci beaucoup na Kela Yangani Easy Beautiful en tout cas nazaki nesengo mingi ya koyamba yo artiste na biso batu pe balingaka surtout bana balela Kela Yangani inge betale lo bala to kabwana donc mbote na ngao na boss ambendengeso vraiment donc oyebi ke na lingana boss ambendengeso na Brazzaville wana bientôt na zoya bambote mo boss oyebi ke na fandika bona loti ndoto na kutana boss ambendengeso akabelinga mbongo na bande ko sepela nala mukabonzo kezaki ndoto lata nzoto na zoya preda ba jeunesse Fiston Engangi betaka eloka suka kila yangani kila elela Voilà, merci beaucoup. Un grand merci à Dajou qui était derrière la caméra, autrement appelé Red Teams et Anthony Namassini, to Salara Monsala et Lalate et Tonton Yam Seyam, mon boss Igetingi, deux prix États-Unis et à Bianca Sang, mon asuka ya famille Libota. Vraiment, Bambote Nayo Bianca Zanga, ma concert que j'aime beaucoup. Et famille Libota Mobimbatos à la focus. Na film na biso master to mona ndenge suka écriture Madame Belleville et ratakate. Bon séjour à la poutine de l'écriture, à la richesse de l'écriture. Maman Belleville Kandi na mboka ya Belgique na Bruxelles kuna dondwa na yo et soirée liputa en tout cas kitoro makasi to kutani mbalasi nezaki nga bino Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise. Mon bébé Christmy Mavungu maman t'aime énormément. Bisous bye.